Alobi m'a bête. Est-ce qu'après c'est ça qui est bien? Tout le monde à côté, moi côté, moi tout le monde a la distraction la vie. Ali nga tinga magali nga moderne fils. Bête en musique. Ba rapena na fali boy bino bozanga na sima. Mais bino bomo yende boko mana fali. Bolo on la faire place ça. Na nenga guerre à musique. Basala place ko fali asazana. Fali abunda na faire. Oh basala bango bongo. Boyo ebite. René bien on bonate. Stade Martyr, il y a un obstacle, il y a un concert où tu as liboso. Il y a un féticheur. Un féticheur, il y a un batou, il y a un bébé. Il faut un bêta qui a fait une boba. Il y a un moutouté, il y a un stade Martyr, il y a un bébé pour un féticheur, il y a un bêta. Kalatoza la gobenga mama lelo ekoma mami bébé bedi bébé ketia erita na benga ya bitu mami mama no kapina public yo la timewa na senti ya chaleur ba palpiter ba zabotala mamutu ezala ya ole 18 disque di boyi ba place non to yi ba place amutu te soko ko makambu te ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele ayokania. Les cours sont permis sauf l'ingénieur, mesdames et messieurs. Nous sommes 16 heures de Kinshasa. Nous sommes là toujours pour travailler par rapport à questions d'actualité. Vous le savez tous, l'actualité domine l'artiste héritier Watanabe et l'homme de Mi-Ange Mi-Démon Oyo. L'actualité continue toujours. L'artiste a été au stade des Martyrs le 25 décembre à Outi-Luanda, à Outi-Salaba Production Oyo et CPLC de partout. On va parler parcours tout. Il y a rétrospective de l'artiste héritier Watanabe avec notre invité. Vous le savez, héritier Watanabe bazana ba animateur Oyo Lelo Oyo. Bazana ba référence Yamboka par rapport à créer au Etambol partout en Afrique et aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir cet artiste. Vous le savez, c'est un animateur titulaire de l'artiste héritier Watanabe au nom de Ambulance d'Angola. Vous le savez, c'est un animateur Oyo. Azana ba œuvre ya ba créer au Leto Solana to ba comment avant Stade des Martyrs et après Stade des Martyrs, après Stade des Martyrs artiste à Outi-Luanda Azongi et bazal sous na retour et à concert Oyo ba télévision soit encore date retour encore dans Stade des Martyrs Oyo et ningi c'est encore mon qui toko sola on ambulance d'Angola to ba héritier Watanabe Nini moto kanyi Afrique aza toujours na hauteur. On va parler ça par rapport à vos questions bosan to sur l'ambulance d'Angola to solo na to ba tanga mata qui na podium à Martyr ndenge attaquer micro public et yembi. Donc je leur ai plaisir de recevoir cet artiste parce que c'est un frère pour moi Oyo. Azana ba référence et c'est ça partout de partout. Donc je dis un grand merci à notre équipe pour être accompagné. Merci beaucoup à vous Plams Mbaki qui contrôle derrière la caméra. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là je vois mon vieux Odilo Mampouya boutique exemple à suivre Kenouas garçon de la ville et Varis Abdallah qui me suit depuis Boston. LK Service Lorette Compressor Maman Kondobi rendez-vous à moi à Paris le 11 mars à l'occasion des journées internationales compte il y a mois de la femme Tokuta à Paris on a donné 30 € pour contacter LK Service Lorette Compressor. Je suis là avec mon invité Mbaki Fongola ngana recevoir ambulance dans la fraîchement Luanda donc Bautoubuka Luanda papa le Tidoulou donc on va parler de tout sauf rien de cette production là. Je dis bonjour meilleur ve bonne ambulance tango. Ouais, bonjour amiral Chamala. Meilleur ve na yopé hein. Toujours soin propre. La team Wata.
La team orchestre, ils avaient un premier orchestre congolais. Ils ont makambo. C'est nous. Premier orchestre congolais, ils ont makambo. Premier orchestre congolais, ils ont makambo. C'est biso. On a profité na pesa ba bonne année na boss na Héritier Watanabe, ba bonjour ici Kazali, ba bonjour na ba monsieur tout à la team Wata donc. Orchestre ba jeune, il y a propre, il y a ba beau gars, il y a ba belle fille, responsable ba danseuse bien, ba musicien qui toko makambo tout. C'est nous. C'est biso. Pourquoi on a vraiment passé banani batata mibimba ba sans forme même en bébélé. Musuba ba vienne biso ba père aller qui ba vieux douter mais ba père aller qui na biso na ba orchestre musuba. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, il est là notre invité ambulant. J'espère que tout le monde cet artiste parce que c'est un artiste ou animateur ou il a le barapé à boire kaka parce que mon abaté ba mo les musiciens les na télé mozo le bozo embaté toujours comprendre moi te mikolo ba mais c'est pas comme le ba porte mais lui c'est un animateur mais il chante, il parle. Après ça va bakri ambulance boni santé boni makambo ouais santé par la grâce de Dieu toujours na okumisa nzambe nenga bateli biso 2022 eleki na kimia malgré ba obstacle mambebele bela mike nzambe batelinga abateli papa Kanda mama Élysée abateli patron na Héritier Watanabe abateli ba mission to la team Wata donc tout ça bien abateli peuple congolais abateli peuple congolais abateli président na biso de la République abateli ba tout parmi ma connaissance nangai ba tout nzamba bateli bango donc gloire à Dieu. Voilà, merci beaucoup ambulance tous à notre droit au bit mais to bananona on a rétrospectif il y a 2022 parce que franchement vous sali trop en 2022 yo mono particulièrement tu as beaucoup travaillé ba concert ba production tu étais vraiment fou et mollet au sali rétro ndenge 2022 na musala yo mono particulièrement sali 2022 zagi positif pour to beti ba concert rebelle so tali palmarès na biso to beti ba concert rebelle to travailler pena pour tout ça le seul orchestre au ba beta trop pour ça des orchestres ndé pena tozo des orchestres ndé des orchestres na ba génération au bazo beta trop za bino na F victime ya fali tenga na lobela biso so pour landelo mo ke biso ndé tozo travailler trop tozo beta trop tout à la calendrier to beti trop nous la team Wata de to beti trop to travailler bena trop en plus 2021 na bimaki animateur le meilleur animateur il y a Congo donc billet za ipina positif fin 2022 tout banda vraiment na bio par rapport il y a générique au célèbre biso ba cri wo savait ya dadi mami kangi na wo so yo kangi lelo oyo tu es le seul artiste animateur au franchement tous à la clair na za mutu vérité aux a parmi na ba génération na bino oyo ozi to la nisi ba générique OK au ça toujours top secret ambulance d'abord. Mais je suis un animateur responsable, je suis un animateur bien instruit. Donc, un animateur, mon soye, au attaqué, que patron en Nganaroya. Pour grâce na ye, grâce na Nzambe na ye, yango ça toujours vivre, tout ça, toujours rouler, tout ça. Collection. Tout ya sika, mamu tout. Comprendre? Donc, animation, et ça pena musala nanga. Nanga musala animation mo boye. Etika la bato na mitu bêtise za ambulance tende na ki ba mema bassin za ba charge donc tina mi benga charge ba animateur na za bena charge ba animateur son estrane Evaris Abdallah depuis États-Unis c'est Evaris Abdallah na pesi mbote na États-Unis na pesi Yannick Kini ya Rombox na pesi mbote na ndeba yamba biso na Afrique du Sud na pesi ba Mohamed Moleka ya Charity Moleka merci Seigneur de la ville na pesi Trésorier Mouzara Demidier merci beaucoup na pesi ba Patrick Alala na Soudaf na pesi ba Masalanga bamasa tout balinga ambulance tangola trésor muchi wa dollar na pesi mbote Mike Mikombe Balen merci ba bonane na yo si ambulance tangola na zonga sona biloko kala to zonga ya kala to chité na wasona dadi mami on va comprendre tout ça na yo mami déjà bazoko na stade de martyr yango balembaka ngote wataye gogelele mama shagi sente nyata pa tobina adukudu kosa nostra du ya mema basena yo mama nangu na basena yo mema basena yo batetenda ye maboko banke mema basen Eric Furi mema basen donc wana kutu ya kolobeleza te déjà les gars kisko to wana ba ngomba to komata to ba lisite zo ya pour tous travailler. Voilà, merci beaucoup. Il est là, ambulance tango. J'espère qu'on s'arme ensemble. Evaris Abdallah zotalanga partout ba CP na ba cru parce que ils a ba cru on a bien ba cru œuvre. Toujours bani zo qui ne m'écrit ça le za la sika. Ambulance to comme na dossier oyo iska bat ba aussi la ba yo kayo préparation il y a stade des martyrs boki Afrique du Sud. Afrique c'est lequel?
Afrique du Sud kitoko yango monte na saluer ba patron na biso elwana ba na matonge ba soutenir biso donc ba soutenir biso pena kasi Afrique du Sud héritier Watanabe a faire déplacer plus de 40 et quelques personnes toko tamaki aponaka Afrique du Sud po mboka ba masane ba sepelaki ba zalawana to zalawana donc les gars na bien retourne bino na kati Kinshasa aéroport tombé cortège tozalaki wana na zoko ba image et ça connaît ko mona public wana ko yamba bino kati aéroport mais kasi on a zo biso ke héritier Watanabe tout ça c'est le question za na makambo ata leader soit voyager yemo mona makambo de place à Telemi ba tout fo ba ya bo monaki carnaval les gars ndenge nini stade des martyrs les kitoko marambuto les bien donc ya lobelezati concert epesa actualité belisi ba tumsu ba maboma na mutu ba faux journaliste ba bimi ba analyse le kuta toujours ba monaka manga mo etela ba linga kaka ba lokelo mo. Enfin, comme il est 25 stade des martyrs 10h 11h enfin orchestre et matin mais toujours information mo bondi bo soki problème mo be car na bino et soki problème c'était qu'on fait problème à car wana bo matin censé être créé pas polémique. Non, donc problème à carte biso dans la carte. Tu es na carte à casse. Ba car na biso pesa na parking à Grand Hôtel. Bis on fait au matin ba ministre to kende. Voilà. Déjà timbule bandi wana ezaki fait ezaki nde mususu. Héritier Watanabe balobeki a redéplacer stade des martyrs. Ba comprendre ta lobaka on a sens nini. Yo monteke mbule beti ki sasa mobimba. Mais quand na stade des martyrs a déplacer yango. Boko pas te ka déplacer stade. Problème wana martyr mbule beti. Lobeki a redéplacer stade des martyrs. Ba comprendre ta lobaka on a sens nini. Ayeba ki ba campagne tout ba osala. Mbule beti ki sasa mamenaka ta stade beti te a déplacer stade. Ba mona ngo souté. Mais c'est ça. Sur biso bozolo bagé bisa jaune biso na yeki ko ba instrument biso ya muta fanti biso na pullman lekeli batu mais c'est ça biso côté na ba car biso moni rétroviseur car na moko wana ezala moi buka na pona côté na ntina katini ngai je respire mishka tozaki je reste foudre Cédric Mbungu ba quelques missions et pas sûr tout déjà Abdallah au pays Faris Abdallah Faris Abdallah au somba téléphone est pas souki donc biso wana reyesko uzo ba mama tos muso etikali ba effet ya ba nini ya ba guitariste na ba muso reke na biloko na stade et comme muso boya public comme lela nde to c'est moi temps bo moi retard tali to na choix to mata rappel moto so likamo eza nde ba ya ba muso ba kotaki na kata bis ba instrumentiste boke mbangu na balance biso pe to koti na ba car to landi wana eza problème ité kola na pullman to landi na pullman na ba ravitaillement eza même ba vensone ba na ba car muso ba camouflage. Comprendre ba camouflage pour na maramu c'est ça mais bino bovandeli ka sujet maramu malambo olobate ba mise mso ayebani ta sala vocal ta na carrière était comme porte parole loba na ba émission yango mino biso sko to na ba combo to na makambu to na ba œuvre to yesko to loba so lobi to loba. Voilà, merci beaucoup. Il est là, ambulance. En fait, beaucoup de stade des martyrs, presque 20h. Bon, matin, génique, moi, bon, matin, papier, mouchoir, et c'est plus partout. Préparation. Mais tu travailles qui tu travailles qui arrache-pied, tu travailles qui stade des martyrs dans le spectacle, mususu, batangola pe bazuka mukie. Mususu si la quitté pas. Mususu pe to bombi yango pour ne logo ya. Pour la team moi teza chant, mais c'est le chanteur. Tous en a chant, spectacle, mambutu, ba vocal bien, mambutu, tout, ba animateur. De tout ça na complet, ba danser ça bien. Tout ça ce matin na podium au moni public et ça que on notali public oyo moni na kati ya stade des martyrs na partie là tant que yo tant autant ce qu'on bando au mona ba vie nga ba Charlie Kasenga e bisinga petit na ngai ena ki mami wana na comprendre que criango yango ebimaki meilleur cri ya né pour na pesi na sati public c'est micro ce ko ba ngomba ilingaka ya biloko mso ilingaka ya plams mbaka illustré biso entraîne na yo tant zo bois oui ilingaka ya mais
mais Mboula peut ça qui bien. Ça qui bien. Oui. Mais Mboula les Nzambeti. Mais c'est ça. Et ça Toroza sous na choix mais public ya ki omona Mboula. Et beti ville qui ça mobima mais public ye wana belé. Félicitations. En tout cas, so bo féliciter Héritier Tatane. Moi personnellement on a félicité artiste parce que so bo pas déplacer ça. Mais c'est ça so bo féliciter Héritier Tatane bete c'est que bo bandoki. Et on a mona bato ba beli mitu wana Congo. Ba komba ma bomba bato misuto ko comprendre. Public ye belé bongo. So ba linga rote ba oyate. Mais tout monde plus de 60 quelques mille personnes. Ba ye wana belé. Na boka pena kala tozala ko benga mama lelo e koma mami bébé bedi bébé ketia Héritier na benga ya bitu. Mami mama. Na ko pena public. Yo la ti mewa na senti a chaleur. Sonenga na talisa siko batu nzamba za monene atindela biso wata nzamba bambola papa na tiana mata goga olingo mona stade sikoyo elinga na pefe mo po jour nezaki Noël mais ebombana ambulance dango le ba cri ne comment le roi banzembo si tu chantes ozoboa ka cri bato bazoyemba parce que que cri bato bayemba ka ngo pena troté bato bayemba ka ba cri na honnête chance. Animation cité animateur bien instruit dans ça ba cri o eza pena eza po biloko ezaki na stade wana ndole yango yo lobo makiada la kisabiso miziki yango yo no welengia ma forma biso chef d'œuvre yango yo papa chéri ya lobela gi wata miziki intelligent yango yo koza nostra zo beta ndumba ujana kipaka kitoko mobilité ujana sala nini ndumba ujana kipaka kitoko mobilité atotie ba fiero kei mosusu koyaka kabako kumbe ndengana kumisa bandumba to kisasa po balesa ka rataki na max rataki atelonge tengama bango bakipa biloko na chemin de la gloire te biloko wenga na stade nanu mais retard to rataki na max to rataki do makambo eza yango mutu koleka na ote na makamso mike bando loba biloko mo loba keba la team wata eza orchestre ya ba bourgeois. Les orchestres, mon orchestre, c'est télémiso, bah télé, bah kangi photo. So bah tsebino boy, mon tata leki, man pasi, nani boye, oh tata leki kunena soki kunianga, soki nani. Tokeba. Ambulance, tout ça qui est information, moi j'étais là depuis 12 ans dans le stade de Marty, on a vu des images. Mutazo ya na billet mais policiers aussi nga mbongo. Yenge ba côté city ba policier ba makambo. Stade de Marty, il y a un obstacle, il y a un concert où tu beta liboso. Il y a un féticheur. Ba féticheur baliaki batu basale mambe belé. Il fallait na beta ki ava bino boba. Nga tangi koma mutu te na biga stade de Marty ezaki na ba mambe belé pour ba féticheur ba auto beta. Balie batu basale mambe belé biso sko to komina. To sur le roi ber ya makambu na bango. Soda za ti likola bike batu bazana cité. Soda mandako compliqué batu ba kota ta stade. À limiter nombre. Na porte. Même ya ba billet yo ça na billet aussi. Mais c'est ça. Soda a côté virus. Alingi batu baza toujours na se. Alingi te batu ba mataba likolo po ba violer les gars na monsieur les gars na ba stade wana. Biso de ba monter maintenant on a ba renseignement ba yebaki. Moi même na porte ba limiter so ba moniter ba koki bo na boy. Tracasserie zaki makasi. Mais yango to lobi na Congo so bo perdre Héritier Watanabe. Pourquoi le bon? Non mais tati. Arolo bape bon, akene mboka mususu. Toke va Angola. Po balinga kai. Na pe ba leli wata. Na mboka ba Mandela Weston impresario, très fort. Non l'autre dilo. Na mboka ba Paulo Tudilo. Le sénateur. Na mboka ba Anise Bamwela. Na mboka ba Viena nga Chaka do Kudinga. Akokene pa akomene bon Angola. Monte bozangi. Maza Congolais zo sala fierté à Congo. Mais mutu muso revanda ba nga sala analyse. Ya ko détruire le romo. Tu comprends bien que banga héritier. Tu comprends. On moni ba mission musu ba finga ko to una PD o bo mais yemo ko mi PD. Yemo ko mi PD mo pena Alex pena nga pena PD. Tu comprends? Bo banga héritier bango tout ba banga wata. Nande ko lo bani na batutu ba lobi héritier beti stade des martyrs mais abeti ngo vite fait. Il n'a pas eu le temps de préparer, c'est pour cela à réussir quand on s'est démarré. Si vous réussir, est-ce que vous avez un bon moment pour comprendre que vous avez un ça? Le problème. Si vous avez un ville qui ça, est-ce que vous avez un gaz? Pour vous, les bêtes, mais ça plus de 70 quelques. Quand tu héritier, tu as 65 000 personnes. Non, il y a plus. Bah, image, il m'a pas besoin de la mission. Il m'a pas besoin de la barre, Marambutu. Tu roses la bandoule bima. Bon, comprendre la minute, tu as nin to salagi na kati. Nin to salagi. Na pesi mbote na aigle
Trésor Liolé Boukatier, na pesi mbote kota Zali, na pesi mbote na Trésor Poutou ya Gaga, na pesi mbote na Labelo de Paris, Masananga Tikarangate, na pesi mbote na Jires MC Mundele, Patrick Libanais, Dani Kikani na kata Mampoutou, na pesi mbote yebazana Crystal Ukoki poto na poto. Ya rolobele zati. Après ça des martyrs direction Luanda, beaucoup mieux Luanda aéroport sous tombé ambulance d'Angola. Yo d'ailleurs na Luanda koutna lo baté parce que nebi comment on a ba fan be na Luanda. Akay encore après Luanda. Ya rolobele zati, bon moni ba image. Siko to kosi tozolo bake tozana makambo mais bampiaka bagabon pezati bampiaka bagabo bolobela ngote bampiaka mso bangola babeta ba stade beta te bolobela te wana mbula pe betaka ndango beta kuna na ngola pe mbula mo betaka ngana imba mbute ngana bampiaka bangola pe anga pe na rappeler ba mbula betaka mais botinga mi mwana batu mwana ya bitu botika eko aza mwana nzambe ngona ba ngomba to komata nzamba za monene na tindela biso wata na Congo so bo comprendre ba cri na bwakaka message nalobaka ba cri ba message nena ba lizita bakangama na lizita bakoma kolela wata yo Congo totori na kanga ye na lizita linga bango linga ye na lizita bako ba cri très bien bakangama na lizita bakoma kolela wata wata sali loko te lizita bakanga eza wata te wata kuta o défendre wenge clan wenge wata zo défendre tika ko soko ki bitumba te tika wata bunda ko palpiter te po aza na makambu ya robunda. C'est vrai, wata pena makambu robunda. Kasi ana kanda adresse azana makambu tu azana ba bon musicien azana ba makambu tu eza bien. La question oyo et va ça d'aller se rendre poser question parce que yo za ramuta vérité. Ba lobi héritier watana ba weleli ko beta martyr avant pour na yiba place à faire to bi ka bitumba ya kine za rafale na faire mériter on y a sur place à faire. Ya ngo zo créer ba makambu. Ako wele la place ndeni biso tsaki kutu date avant. Héritier watana ba tsaki date avant. Astopaki date ka po moniki ba vient biso ba wenge 4 juin ba te balinga ba beta. Ya mona pousser moi date. Ba palpiter ba zabotala makambu ezala ya ole 18 disque bi boyi ba place non to yi ba place a mutu te so ko koka makambu te héritier watana ba zana position ko koka makambu. Yo monte biso beti stade mamo etomboki sa bato mususu. Akasi. Bato mususu ko mina ko tsa date moko mona ba date on ezala te. Faire attirer le 24 juin 2023. Bonne chance. Biso za okesa sa rankini sondo take biso to ya. Bino bomo wele la place na bango bino za la place. Place on bazala wapi? Bango ba rapena na fali boy bino bozaka na sima. Mais bino bomo yende boko mana fali. Bolo on la faire place ça. Na nenga gare à musique. Bazala place ko fali azana. Fali bunda na faire. Oh basala bango bongo. Boyo ebite. Rien bien on bona te. Rien. Depuis na 20 na zana JB, depuis na fali zana faire ce que faire ça sur place wana. Wana seke bino ba journaliste po bino na mamonza ba analyse ngana bi place bazate. Ngana bi gala héritier atana be mdali kolo ya makambutu premier. Ça zapi? Ya héritier ali atana ba ali kolo makambutu. Premier jimi demo bimi bande bima ti siko ba dise mo ba misiku to sika. Mais biso tozo beta kaka. Ozo comprendre? Tozo beta ti siko to yatko chemin de la gloire. Moi na dévoiler ba secret zate papa. Ambila sangola. Mais je t'ai dit Chemin de la gloire. chemin de la gloire ezaki ndoki. Ezaki ndoki. Na ko pese le moment mais apexem so zabilo moi sika to bimisa. Maman nanu. Mais bon papa. Si tu veux aussi la biso retour stade de Martyrs ba bibo reconnaître que bobeti stade de Martyrs bo salim piaka yango bo weleli ko tsela biso sur date ya 2023 stade de Martyrs ozo welela kaka. Ozaki na kata stade de Martyrs omona banda 10. omona ki piaka. Omona piaka. Kaka ndoki muso azui image tam sur ya balance bo sai na butu en tout cas Congo ba bandoki. Azui image tam sur bo sai balance yango azui atie. Image ezobima. Biso moto zana. Tu image à balance. Mais 24. Oh to tsali balance na butu mutu musuni. Ça que miso suka na vena biso. Ah kas eto ina. Azui tam sur image na pesi Fabrice Masirika. Na Istanbul bango délégation ba utaki Istanbul ba kitaki ba Roi de Gaulle ba fils Tchelo na pesi fils Tchego Mbote le nécessaire. Merci pour tout. Chicago 320 merci na obo sala bana gindele monga fula bana ngiringo to partout en tout cas na mona ki soutien petit na Julien ba ki bena aéroport wana ba ki stade de Martyrs pour soutenir nga ya rolobeleza te. Azui image auto sala ina yo wana yango ya balance ya le 24. mais yo mon monaki on me dit souvent on mona ba il a chanté. mais c'est ça chanter à la tikitoko beau garçon Changé 3 fois comme il sa père. akomi sa père te wenge kendaka bongo mbongo eza faut mutala ta bien musique akende na catégorie tout chant forme
propriété, chorégraphie, spectacle, Maramutu, Kitoko, son, lumière. Son lumière, podium, ambulance tango la podium, lumière. To kalingi bango ndete, yango moni bakomi le roi Zénith. Bakomi na ba monite. To moni lumière, to moni son, to moni podium, opena ba bengo podium à Marseille le roi Zénith. Lunda. On est à l'obé la tête, on te préparer qui. Comme ateko ba salaki mamu vite non à préparer. Takana ba sponsor musu ba banga ki ote ba féticheur. Le pro ba féticheur ne ba bomaki batu, ne ba funde ba obanga ko kota mamu yiki na ba tsaka budget na yanje. To beti stade na budget na biso. Mais muta l'obé la ngote. To beti pas l'artiste. To beti stade, to uti makina free city. To beti stade to la na pullman ne ba wenga kalisa ba to l'obé la te ba to ba ma musu. To beti stade son kitoko mamutu bien, to lati bien, to beti bien. To beti stade mbule beti na Congo. Ville qui ça héritier on va déplacer stade ndenge le na ko déplacer stade po banda oluka pe stade ba betsa mbula mais comme tu as déplacé ça mi ke pene kuya ki ba 17 c'est ça quand ça déplacer qui te a déplacer arabi na ko déplacer attraper biso 22 a déplacer stade il y a 22 ans est-ce qu'on nzambe pena poser journal Noël a déplacer stade on est comme si ba tozo sa public ba bimama lembe na micro a ça poser yo mo mutana esengo mama lembe gloire et mati makasi ndeko nanga kokosa te gloire et mati donc mon place gloire et mati il y a eu des informations problèmes ya bâche ya pelouse bo beti concert ça des martyrs mais bâche wana bo pesa ki bon hoté ezaki dan artiste fallait pas beta ki avant bino ezaki bâche na ye atika ki on ba ko tila ngo bino mais bino bo pesa ki on bon hoté soki za mambo wana za ba banal wana kolanda ba musicien o balinga ba ami mona lokwa ye kaka so pe ndenge nini so louer stade ba loa tout c'est ba kit so pe nga ba kit za biso te za nani bâche wana fallait mutu avec ngezala ti ba louer stade c'est ba louer biso na bâche na mamutu bino ba tsenyo sona kati so ezaki ya fa botola te pone ya botola te soki ezaki ya yo falo botola to beta bongo mais soki ezaki ya yo to botoli te pourquoi c'est rien wana za ba futilité zanga tina congolais anga vana mambo zanga tina biso musique inde chemin de la gloire ya bo pesa lito ikalaming te ko sepela mambo koyoka boyoka ba Cédric Mbongo ba Jires Foudre ba nani boyoka ba tout boyoka ba Mishka Ngandu boyoka ba Miyembe boyoka ba Ristote boyoka ba Smoke boyoka ba Jack Love boyoka ba côté danse boyoka ba Bercy ba Milance boyoka ba Chandoa ba Gradel hein côté on boyoka tam sou ba petit ba sou ba Liz ba Stella ba Julia ba Charlie ba Vele danse Shakira au moins bena orchestre ça bena ki toko hein Gilles yango te j'ai ça bien retour ya frère na yo Bercy mwana bato akamwe pe ba sepeli ba lobby on a pena Evariste Abdallah beto betelango c'était alors bi communication na frère non ndenge peut-être ba bien msubo na ba game moni communication kitoko ndebo partager cri ba sports quand ils ont facilement c'était quoi ngana za bien instruit o bato bakanisa wana to na guerre loyale faut to sala force faut to tombola Richard na bisa tombola zo kese na biso tozo yaka wana ngako lukela nga ba makambo mo mike te pozala nga naza makamuso mike moni sera calendrier na ba demo mo bando nagi mabe mais siko pour le moment be banda na koma côté mo na koma na koma kimia donc problème rozala to likambo non Bercy c'est mon frère Chanda c'est mon frère Batutu c'est mon frère to ça ba gay ya ko ya na kribo nga bena na dio moto beta ya mwinde ki fudi dinsoni o bateka kana ngunza balala ya ba dio ba bilo mo za Chanda na biloko mo to na biloko to na cohésion to pesa Fox ye faut guerre ezala mais guerre eza skoyo poto tombola ni bazo boka ba générique à part vient so janta mutakangi mikolo c'est bouga c'est bon mais ba générique ba comment ba animateur ba boka loko andeti ba yetola na moto leader ba faux animateur mais c'est ça ozo boaka te hein Moussa bazo boaka te bazo boaka te au moins te stade Bercy na biloko na ngane na générique mami o senti te mais c'est ça na tse kribo bazo boaka te ba yetola na moto ba leader na bango biso siko to la team leader na biso za biso pa miseto za yaza haute tension likolo biso siko to ya aokabola pe lipa na ba musicien akas tiki bino bobwaki boyembi c'est ça aokabola lipa bayembi na Martin balise bayembi ba mishka motema pasi Jack Love beti ba RB na ye na masala biso Cédric Mbongo soki pleut tikali mako na ka revient so ready mais c'est ça ce qu'on mona ba Shakespeare ba na clé ba na benga ba ya donc makambo linga za milai mais tozana bino l'essentiel ka bo comprendre que c'est héritier otana bena Congo ya bo linga bo sangana
bofuta ba journaliste ba mbongo boso héritier ata na mbongo bofuta ba journaliste masala ngote asala ngote point akabara make na yo mais yo zui kita moko boye po nini elakisa oza faible asa nini oza faible okopola loboko nana ngopola nana ngopola loboko ambila te na lobi te soza faible keba nga lobaka te mais siko namoni ke eleki nota vanda trop l'idée nanga moko boye mo parler na foutre la parler stable le pont yo za yo na baka bafuka port mon banga artiste responsable ke mikombe baleine Mike mikombe baleine nazana bato ezaki boye pam naza ba nise ba mole nazana vena nga offrande José offrande nangola nazana ba levi da bo sans défaite nazana bato mon séjour ida una etu masalanga JM Boda tozwaki tante pour na Angola merci courage na mono zonga ezami kili wana na pesi Pepito pas mon carte rouge mon pote na pesi mbote na Paris na pesi Jessie Mignon na pesi mbote na pesi la Belo de Paris na pesi ke mbote Basse Gare du Nord na pesi mbote na Junior Yalala très fort na ba Junior Yalala so na benge bo kun fa kun tata la mukili kama bakoko l'artiste ko film d'ato ça les missions moko a dévoiler a bien na posa bakoko un leader il faut bimsa bakoko mais tout moni kama bakoko est touché mo ba leader rebelle mais wata koto a garder sens à créer bakoko na o bimsa le roi de la fra bimsa wata bimsa bakoko est-ce qu'il y a des artistes au bazo ça ba succès mais bazo bimsa bakoko te wana za mamba clan na bango wana za mamba na bango ngana kokota te na bité na sens nini v quadra alobelaki légende alobela makambo wana tam so s'adresser na mutu moko boye mutu s'adresser na yeza makambo ngana alobela makambo na biso la team wata soki vient son nenem dalobaki bongo mbete ngana répondre mais wana na bité sens nini kokota na makambo ate po to beti stade de martyr v quadra koraman légende a célébrer vidéo soutenir biso et ba problème boy ba problème créer ba problème sera lobeli mutu libabe so pe nani so nani wa makambo na bango biso v quadra peut créer ba polémique et créer polémique mais binga pe patron nanga asali liku mwana ete masali mwana bato patron nanga pe asuetaka pona akora rena akasi a souhaité mwana bato musu mwana mo a souhaité allait accompagner na souhaité falite yango e décret ba polémique a souhaité qui était asali liku héritier asala qui était d'amour ngana eba sala qui héritier pour héritier pas sala qui miele qui tout humilité précède la gloire so monique nga suki ndenge ni pa wa pombo ko epou comprendre mais c'est ça héritier atanda ba doit comprendre oh abeta stadité batie ba campagne abeti sala boete showbiz to beti Afrique to beta na ba parler de culture to beti partout to beta Angola Afrique du Sud to beti partout l'Atlantique mikili to kendaka to zongaka poto to zongaka ozo pa to kendaka poto to zongaka donc na complexe eloroté na yebi na leader a jeune mamba sala kuna salita ko sala su ya ko lega to zana ye. On va chuter avec vous dossier dernier fils Oyo créé puis encore de polémique l'artiste Papa Chéribina il a fait une émission il a parlé par rapport à dernier fils parce que ça la émission le héritier dernier fils il a fait une émission il a parlé faire Golaza dernier fils et créé ba polémique Papa Chéribeti Wata 12 est-ce que pour moi dernier fils Oyo ils comprendre qui est vrai dernier fils de Wengi héritier fait et Papa Chéribina confirmé faire ça dernier fils bala la time watoto bologe bango bang toke yeah yakaba kombola ale kombola kadie baseke tukukombola seza bazoti yango loboka nzambe tobina soin tina makolo on parle mamba Papa Chéra alobi mabete est-ce que après c'est ça qui bien to telemela côté moko te mutu muso na distraction na vie alinga tsinga makali kama dernier fils beta nde musique bien des derniers fils bien de bozo wele là weli nani butalobi est-ce que biso to weli dernier fils Papa Chéra ko la bazo tomboka fort ta la sko ke héritier tana baza koto ya ko zape mukolo mais clan ba souhaiter na mwana mobo pese makambo lobi su faire dernier fils Chéra lobi bo Papa Chéra lobi bo achamala Papa Chéra lobi ke héritier tanabe asa dernier fils à clan wenge po anine aleka na maison mère aleka na BCBG asa dernier fils. Il a bien précisé. C'est ça. Asa dernier fils. Dernier fils a yem a beta na wenge 4x4. Asa tour de contrôle. 4x4. Asa moto na tembe. Asa gogan. Asa mwana nzambe. Azo wela ki dernier fils te. Papa Chéra précisa ki bien. C'est ça.
Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission là, c'était Ambulance Tango la Tokomi na Souka, programme na yo ba dédicace to chité pour nous. Ba programme tous en préparation car tous concentré pour na chemin de la gloire, ba générique à Sikezoya, mambebele belezoya. Gibson Fikili na Pesimbote na Maître Paul Djunga, Barreau de Paris, Dynamique Paul Djunga, na Pesimbote na Docteur Ige Malongi. Bientôt bana lukunga tozawa na Cédric Akela mon ami, na Pesimbote na Maître Marakiala, na Pesimbote na Maître Fils Longo. Ah toi na entre nous flat moi kitoko na entre nous ah wana Mariano ko to na teka bantabaso kotika mukie omo loko moko propre aba responsable bakota ko kota les romela masanga malili mambu tututu eza staff place moko ya viena nga place na vanda ra mo boye nazo conseiller na travailler ya mona so to sa émission o monike kitoko ba bayambi biso bien ya kolobeleza ta ambulance tangola bato ba ko contacter nga numéro langeza pa na yo place to bebisi nous sommes des humains. Très bien. Donc on a lobby, on a défendu mambo au caisse nanga. Na baby sur te loko te da yoku to so zela po ko na koma na seke boina boy koma po so lobby na patron nanga na ko ya. Voilà. Surtout nazo kebisa mampasi. Mampasi. Nazo kebisa mampasi, nazo kebisa ye. Amu mega otake wata trop na émission mikolo. Ozana audace. Mampasi. Vocalité. Porte-parole, mutu ko tambola rabiso to tambola bakar. Bogenda rapoto to genda rapoto. Tozana makambu ya kosakana te to l'équipe bino na répertoire na makambutu. Mais moto vanda rapeto zo respecter patron nanga. Nande mabete. Enga na respecter patron na yo pe respecter. So lingo gafe ngape na biso pe to ya. Ezala réciproque. Po to na munoko biso tout so batiki yo ko buleteke yonde. Muto lingo banda ko lekana ko loba trop donc olingo mi bimela na makamba ko loba. Chanteur loba baza na loba na voix na ona oboka lo studio na carnet d'adresse na utana ba diemba na utana ba ifo kota na ba charge na ba 5 vitesse na répertoire belé na tana ba cri na ba nzungu na moto eyo kaka pasi mama kasi mono kwa kozlobe zala kate yango indaka eloko ebomba makambo simanteri na ba na nango ba benga moto tembe na mboko yo wate. On va dans ba répertoire. Est vrai. Dans ba est vrai ba cri. Tina koloba na on a na charge ba animateur. Na ba charge leki mingi natala mokumba famille. Ba ya ba leki epai. Moi ça lingi kabelo mibali balinga ko tombola. Na ba na linga ka tena boka libanda il faut ekota Suka na cri. Mami mama. Na ba mema ba. Faut ekota. On va na makambo. Na ba ngomba to ko mata do na koloba ba to tala bina oh. Azana répertoire. Mais yo tam sou vocal oyembaki to ye bien ote nini te zalaka na respect. Zana respect s'il te plaît. Zana respect rituel na baza responsable munene. Entreprise na ba 80 quelques personnes. Tu comprends tout. Tozo lié la wana. Soka papa, la team wata soin. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Si vous aimez cette émission, dis un grand merci à notre équipe pour être compagnie. Merci beaucoup à vous, Plams Mba qui derrière la caméra, au four et au moulin. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois mon vieux Odilo Mampouya boutique exemplaire. Odilo Mampouya exemple à suivre. Na pesi mbote na Dani Chando chinois congolais. Merci. Na yoka ke logo moko boyo sala pas Jires. Na ba na Dani Chando. Tozana yo na pesi mbote na Sele mo konza bazombo, na pesi mbote na Pepe Ndombe mo grosso na kati ya Luanda, na pesi mbote na Boss Bobo na retirada wana, na pesi mbote na Maître Ibudu Onia, na pesi mbote na Coco Maleka. Boss. Hein? Mike Mikombe Balen na bossa le nécessaire, Mike Mikombe Bayo bozara le nécessaire, yona fils Chego. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Tokomina Souka émission. Si vous aimez cette émission, dis un grand merci à notre équipe Lamsma qui merci pour tout. Merci à tous mes partenaires vraiment qui me soutiennent de partout. Là, je vois mon vieux Odilo Mampouya boutique exemplaire à suivre Archevêque, le Bobo Zoro Fénéa, Evar Sabdala qui me suit depuis Boston, LK Service, Lorette Compressor, Babi Fio, Assimi, Paris Namaboko. Donc rendez-vous à mon corps, les 11 Paris Namaboko, Lorette Compressor, LK Service. Lorette Compressor. Babina Paris, on a le 11 mars, journée internationale contre le mot de la femme. LK Service, Lorette Compressor. LK Service, Lorette Compressor, on appelle sur mot, le 11 mars. Le 11 mars. Bisoto na Paris, tous on n'a pas LK. Ma mère, bah, qui est belé wana, et la journée internationale, bah, mère. Donc, bon, on est belé, doit être $30. Tarab da fouta, bah, $30. Responsable, nous à Lorette Compressor. Merci pour tout. Merci à vous aussi, monsieur. Très puissant, très humble. Balobi. Hein? Béni au cas autorisé d'agence, c'est ça, mon ça la achat voiture.
partout dans le monde. Contactez Benny Yoka Autozedi. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne G Télévision. Au revoir et à la prochaine.